ide kongelenge balisa mwana mokati mbile kongole mabosaka balisa mwana mokati mbile joli pele pastoral bakata mbile kongole mabosaka mayebo loso boye pleye baba mabasa Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Missy la Ceci Elengima Kongo Grâce Missy. Ça va? Ouais, tranquille net na film. Oui, bon, il pété. Na inda ndeni mutambongo eska inda. Zara système ganda ko clim, voiture clim ba mambutu quoi. Mais d'ailleurs ka lobby ka t-shirt to sommet déjà na poto toka depuis qu'on a bongola. Tout na kaida azaf man. C'est ça le problème. Te nyoso tout. Te batu mususu bazana esengo. Batu subane sengo te ba mo tourner 10 fois. Na oki peda ke na ne et demi. Mo écouter na table ya bana odami ko mo tourner 3 fois. Abi non. La limite photo est à tricage, mais on a ombre jaune dans le restaurant. Au sale, il en est demi. Toka la question là. Pourquoi il en est demi? Ni que ça toka la question là. Oh, c'était Nini. Oh, c'était Nini. Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce Missy la sexy. Bato baloba ki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona glace la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Heritage Kame ya komone la sexy. Yena maseza magic Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Badougou ya kotale la sexy. Martin Kapika Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos sim sponsors à Makassie. Unité d'élite Bomonier la sexy. Yemoko Serge Kabamu. Adake Thierry Yari Ide kongelenge balisa mwana mokati mbile kongole mabosaka balisa mwana mokati mbile joli pele pastoral bakata mbile kongole mabosaka mayebo loso boye pleye baba mabasa Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Missy la Ceci Elengima Kongo chérie. Grâce Mbizi la sec. Grâce Mbizi la sexy. Grâce Mbizi la sexy. Ide kongelenge balisa mwana mokati mbile kongole mabosaka balisa mwana mokati mbile joli pele pastoral bakata mbile kongole mabosaka mayebo loso boye pleye baba mabasa Fonsi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Missy la Ceci Elengima Kongo chérie Elengima MC Soleil Elengima Okidi Kabaka Shadodo Ale churambo mae Lembadale Mazokoma Merle Amorule Mazokoma Ale bada sabama Amabura Chambo Motema Mana Noe Handi sabama Walla hazib la khalin Walla la hazib la khalal Christophe Moura Kazadi Mwana mwazika siyangolo Kasiyangoli Mwana mwazika siyangolo Dimitri Balodo Moniye mwazika kusa ye pene oyo kasomo Kasiyangoli Mosuso komona na miso lokola zoyo kasoni Emmanuel Eto Abalola
de matebe kasi ya zelisa balola abalola de matebe kasi ya kweli ye balola abalola de matebe kasi ya kwanda pina so balola. Si vous voulez qu'on fasse moi plusieurs mois, vous tapons. Attendez trop. Sexy. Ah, qui m'image. Je suis là déjà. Tous les gars. Tout dire. Bon. Babi Congo lengi bolimisa ngai na kangi vraiment ni kens bayaka ndenge ezalaka système kana loki na vina nga ombre jaune Patrick Meka abi na grâce mbisi veut dire koya okanga ni kens bayaka po alinga leka veut dire alinga solane te po alobi ke grâce mbisi nga sala nga conférence de presse mais abi fe na ngai po lo bakate moi ya bon te ombre jaune moi dimi kaka bat baye bake Kosa les kate aux à Paris, tu sorti que Paris à Kangamina grâce bizina Patrick Meka na restaurant, mais bat on dit marate. Bon non c'est kanda mouraka que ça mouraka. Bonsoir. Bonsoir, grâce Miss. Ça va? Ouais, tranquille net na film. Oui bon indi pété. Na inda ndeni mutambongo eska inda. Zara système ganda ko clim. Voiture clim ba mambutu quoi. Mais yo ka lobby ka t-shirt to sombe déjà na poto to ka depuis kuna ba ngola. Au t-shirt à palette na vanda Patrick Meka bisinga yaya moi restaurant kaneza pona ko liate na message trop na bio Patrick bisinga biya ya photo me kolia bon toke restaurant on te uti restaurant na zonga pana gela rapo mali les bandits na zo kokangote on comprendre quand même mali bende bandits pona tiki moi o tiki moi teinture ça va bana pas m'en foutre ah on va pas m'en foutre climatiseur. Comment on va Patrick Meka ben na la personne mbote Nikas Bayara natiko pardon tengete ba awo oyepoto masula bilamba toza logique toza honnête mais neza na kutu lelo toyeka na restaurant to solango kaka to ça pour le matin yo zala to solonga na conférence de presse na préparer conférence de presse parce que moi oyebisa batutu pona batanzela ba fan na ba leli batutu ya nzela na bato na ebiti ba mikolo na mindele ba otuna moi expliquer ba onyo sutumba mo ezate on a préféré bazaka guna tikayo bazaka gukaka batbanga ba yeba osala ki esprit yo moko ozana ngola tellement kuna batambong ba Alex Fumusi na pese mbote batangola bazalo grand prêtre balobi yonde lokos esali yo olo kutani na Alex maman Zimbong bien nga to clôturer kala kestera oyena combien de dollars to katika me combien de dollars conférence de presse combien de dollars merci nikasa raena $100,000 atani $100,000 Jean merci pour la restaurant akaida boki bango te akaida nyosoto wana c'est la famille vraiment akaida famille bango tu ba nesengo mutu nyoso tu na akaida aza vraiment nesengo musu ba nesengo te c'est ça le problème te nyoso tu te batu mususu bazana nesengo ba musu ba nesengo te bango tourner 10 fois na oki peda ke mutu na et demi mo écouter na table ya bana odame ko tourner 3 fois abi non la limite photo est à tricage mais ngayo na ombre jaune na restaurant au sale une année demi to kataka la question na pourquoi une année demi ni qu'est-ce que kataka la question là pourquoi une année demi yo moko préfère qui comprendre maman ni qu'est-ce que kalobi ki arolobano surtout na conférence de presse alors ça met to ebi jour en hauteur faut le ba déjà batbaya ba fanatique na batbalinga kayo c'est prince c'est pas beaucoup ta m'tortine d'invitation beaucoup ta tout ça on a marqué à World quoi et lobi Pentecôte na ngola donc ndenge za boye eza kolia na komela parce que mutambongo aka muninga na ombre jaune tati na ebité drapeau angola tu comprends maman trop d'angola
alobi shona arolata ne drapeau d'Angola Nikes Bayaka alobi ke arolata ne bilamba te bozele na bayoji te bozele na Versace te alobi arolata drapeau ya Angola merci na balobi moi Miradiabu le tout puissant moi Miradiabu vient ngai Albert Mabela prêtre des prêtres na pesi mbote de sousou balobi merci que la première dame de Lausanne a dit que yo linga Nikes Bayaka mingi mais izala na wana yaka fondo tu fama o sorti Nikes Bayaka po bato musu ba ondima mais ba ondima na temerara bienvenue Kindenge balobi bienvenue Kindenge Boka Suisse za pe vendredi wana esanga bien fait danga fama ba champagne ko mela majour wana ba whisky pe ko mela majour wana po Nikes Bayaka lobi ke grâce mise na na ba dollar tozaki na restaurant na mo la vie aye penzela ba dollar maintenant na changer on te les ara so kutane ka jour wana a pesa mo $100 na pesi mbote sosi na viena ngai bakombo ekimetelaka na monika Nikes Bayaka lelo une année et demie passée na mone susu lelo Mimi Kwakala balobi frère chéri vraiment Mimi Kwakala moi ça pembe veut dire asanga na tâche asanga na concurrence na pesi bobet babote na pesi mbote na pesi Patrick Meka mbote akaida mobimba vraiment to sepela na Nikes Bayaka jour wana veut dire hey babi grâce mise la section osala section on a robeta à suivre Lili Wabelo balabi mwasi ya mwindo na kati ya Lille Candice balabi mwasi ya taille na kati ya Lille bato tu bayambaki nga na Lille vraiment la pesi bino merci Candice wedi mwasi ya taille sœur na ngai moko na kati ya London nayebi ko sepende na Nikes Bayaka felera na soyeka mwanda mo po bato abenga ebelo alobi ke te ondimanga ateke Nikes na Paris yango na ngaki ke alikata na Congo lenka mo fit fait po bato bandi mapenza ya solo moko Monique Tisungu c'est nga Monique Tisungu ya alobaki grâce mise la sexe veut dire soki Nikes Bayaka soki komi na Paris il faut yambaye c'est nga Monique Tisungu na kati ya London wana veut dire zala kaka imoro zala kaka moi Miradiabu zala kaka Michel Kabeya wetu Michel Kabeya wetu Fabricas champagne balobi champagne de la champagne vraiment Mike Le Kamba Gloire Langi Refred Ngunda na kati ya Angola balobi Congo elengi wana efandi David cameraman c'est Angola Gloti Chasuka très pro nani sous grâce Temo je ne sais pas si vraiment na Congo na Kinshasa Michel Kabena futara ba nyongo kaka sœur na ngai Emeline Nzemba babi Emeline Nzemba sœur na ngai Emeline Nzemba na kati ya London wana babi yemoko Chanel ngama na pese mbote bi ka sepende na Nikes Bayaka babi Chanel ngama veut dire Brazzaville est solo Chanel ngama comprendre ma solo ngo Roman Makasi moté Madimba yango na Michel Kabeke vraiment balobi viena Nikes Bayaka na parce que bato aloba trop grâce mise la sexy na Nikes Bayaka babebana veut dire Nikes Bayaka sur telo na Paris wa veut dire encore ça jamais mission la grâce mise c'est qui vous a dit que moi j'ai des problèmes avec mon vie Nikes Bayaka nzamba poto veut dire je te salue ndena loba ka na fuka maeka venanga na singa pardon na ra leki na ora veut dire ka te botama papa moko mama indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo ezandeni vedi tozala biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somol masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo babi boss de boss moi Miradiabu moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la mukina masolo ngo ba Kenya pe ba e mabe donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Miradiabu tous les Congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure Moi mi caps balobi Jaguar ezalié Ezalié auditete hélicoptère avion MVP ezali range ezali na moi mi caps
Alors nous sommes AG Normand d'Export, nous expédions des véhicules pour l'Afrique, des colis, des conteneurs et nous vendons des véhicules pour l'export. Abiso DG Normandie Export. Olingi, voiture n'est de l'Afrique et dépend Canaï. Mituka ezokoma na Afrique nyonso ezala ba carton nyonso na ba conteneur talaka na minito yo eza grand mango 02 32 24 29 43. C'est quoi l'adresse email? ag.normand.d'export@gmail.com. Donc c'est cette rue de la Chapelle, Peltmar, 27 400 Ouetteville. C'est auprès de Évreux. C'est auprès d'Évreux, oui, voilà. boya bandeko tosali yango ya biso moko bala mboka eza ya biso moko. Kongolegi kofiba bonbon Grâce Mbisi la sexy bato balobaki mingi pona Grâce Studio NC bato bafingaki mingi pona Grâce la sexy Sans kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Heritage Scramé ya komone la sexy Yena ma César Mazi Cleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique la famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassi Unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabangu Adake chérie yari Ide Kongolegi balisa mwana mokati mbile Kongole mabosaka balisa mwana mokati mbile Johnny Pele Pastoral bakata mbile Kongole mabosaka mayebo loso boye pleye baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi